mutu akomeka ko combattre chez na mama Tiffany nzamba ko telema ba ko na sa pouvoir pe mutu akomeka ko kata via Stallone mukuse pour continuer chemin nzambete alors ba ko na sa pouvoir ya nzambe bandoki tant balala tout droit le roi mutakufi wala bandoki bazoyo kanga bayebi monde na bokote monde ki avantier na poto sana mituka awo kemba na poto kenda ka poto awo lala na matiti cobra parce que cobra kana kanda makasi wasiko bakendaka abimina forma cobra aketi esika ya mutoyo soit bosala kine débat surtout bino bosala ka ba débat attention papa bato bosala kana bango ba débat na mapango bisika botekaka oyebi ete baza akenda poto me abimaka baza akenda poto me kindoki atikati abimina forme ya ndeke pourquoi bato bakenda ka ba mission musika bandoki bakenda ka ba mission na États-Unis babimanga na forme ya ndeke soka lekisi ba era na zongite liwa soka lekisi automatiquement il faut mission simba et simba te 3h 4h il faut azong ça na bokola ka nyao nanga butu so ko kinyao nanga kota mais siko ba nyao batambola kana bandaka batu butu balela ka wana na forme ya batu ba nyao te ce sont des gens nda kubimba bitso que c'est la gâté ata bo pomper ba kise aussi la te parce que bazana ba mission ba tsawana siko ba ndokyo o ba kenaka na ba mbwa ba za mingi ba sopira mingi wa na ba wenzi toki bandoki tamba lati banzota banyama wana na tangeli wana premier esika bandoki bakena ko sala émission papa journaliste eza na cimetière Pepe Kale kufa na Kongi ando samela makari siko liwani pone unga kufa na Kongi ye liwana yezalaki tano lo mama Pepe Kale na oso nsena mama bando tala loki koya na yoti posako ye na buto okuta Yesu masaya kati nanga na yoko baby ça te maintenant lo bana bino repentez-vous car le royaume de Dieu est proche de nous. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako baba kola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Vitamine Kole nayebi kenon charme fidèle internet bala nyonyo so toujours aux libaku ya konda biso na 4 chaîne na biso les Nazarien TV na 4 émissions na bino table 7 vous a présenté par votre serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être bon chose sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba et les Nazarien TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jiro Ozana Sima Caméra, pourquoi pas à Alain Kakala. Le table 7 nous avons frère Stallone, nous avons 4 émissions à la révélation mon corps akolobela ngo elongo ngana bino ya révélation ngoza ba secret ya bondoki secret ya bondoki alobela yango na kati émission au table 5 avant d'abord peut-être bino les frères annoncé ngana régie tu as vraiment cantique au sala vraiment bala nzambe lokumu lo sako mokonzi la servante de Maman Tiffany pour se retrouver après cette chanson.
ye. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Assis sur son trône. Vandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Avandi, 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 avandi. Assis sur son trône. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison Zambé. Assis sur son trône. Vandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Kaka. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Là, on a eu une question, ça le plaisir, on a Philomène, mon coin, mon thème à Bivens, pourquoi pas à Jack pour des prix français. Donc, c'est quand la girafe sur ça, c'est ma caméra, font la caméra. On a présenté, invité là, les frères Stallone. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, papa Dadi. Santé, l'homme de Dieu. Santé, ça vraiment bien en Ngolo et ensemble. Zamba batelaka, Zamba bombaka. Azo continue toujours pour bomba biso. Malgré les menaces, malgré les preuves, mais nous sommes presque vainqueurs à celui qui nous a aimés. Je sais que c'est de Nazareth. Ok, moi, j'étais par rapport à la cloche de la jouer classe à Rolando à ce moment. Moi, gentil parce que Zamba a cosa alors la réalité. Zamba a cosa. Tout ce qui est la réalité, tout ce qui est Zamba a pas ok, Nzambe apambola biso. Tu vois que l'émission là, Nzambe ne veut pas commencer l'émission sans prière. L'arbre richesse, mais le feuilleton, ta parole reste éternellement. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole les fait guérir. Nana wa opesoti. Merci na wa opesa. On a lobaka wuta na bande l'école te. On a lobaka yendo muto pesa na senga ngote. Nazala pe na penser na ngote. O tiango kati na vina nga. Donc ozo ebisa Jérémie avant obima na libuma mama na bino sina consacrer pour kozala musali ngai. Sikete oyo loba ekokisama. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme d'idée et toko ba toujours l'émission na biso. Même toko ta maman na sujet to le lilo ba secret ya bandoki. L'homme d'idée toujours landa yo. Toko fungo la Bible na Esaïe 54 le verset 15. Alors bien, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'élèguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Soki babongisi linganga moko, hein? Ya mabe liboso na yo, yango euti pa na Nzambe te. Mais muto ya komeka kolalisa mutu na mabele. Muto ya komeka ko bebisa musala ya papa Dadi. Muto ya komeka ko combattre chez na mama Tiffany. Nzamba ko tele. Ba ko kwena na sa pouvoir. Pe muto ya komeka ko kata via Stallone mukuse pour continuer chemin Nzambe te. Alors ba ko kwena na sa pouvoir ya Nzambe. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous tes pouvoirs. Alors peuple de Dieu, yo tchaka ba jika, o tchaka ba mega. O landa ka émission, o sepela kana ngate mo sepela kana Nzambe. Parce que ce Nzamba pese ki nga malobo te mo zwakata o tala ngate. Alors l'état que nous sommes, eza l'état oyo to fungola miss. Parce que la Bible déclare, c'est le livre d'Ésaïe 8, le verset 23. Les ténèbres ne régneront pas sur la terre et les angoisses sur la paix. C'est l'état que nous sommes. Ezata au pôle et régner. Ezata au misala Christ mon ami. Comme il dit, Jean chapitre 8, le verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Comme il dit, c'est le livre de Jean chapitre 14, le verset 1 à 6, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Le verset 6, je suis le chemin et la vie et la vérité. Le lot ko dévoiler secret ya bandoki. En tout cas, yo zandoki. Bisiko zolandanga pardon koyate parce que soko ye
notre Dieu il est le fait dévorer à dévorer parce que a fungolinga mis à la kisinga comme dans le Bakana acte 18 le verset 9 à 10 pendant la nuit le Seigneur a abîmé Paul alors ne crains pas parle ne t'étais pas le verset 10 a bêté personne ne mettra la main sur toi car je suis avec toi et j'ai un peuple plus nombreux c'est l'état ce que quoi basali ba fanti trop ba bébé si ba pia ba tout ce que tu es ko dévoiler ba alors au moni eza bien te ndeko na ngai na sa moyo yo oya osoka musala ya kobebisa ba via bato osoka misala ya kobebisa ba destinée ya bato osoka misala ko changer bato ba calcul ba situation de vivre eza bien te bato wana basa lokola yo basa lokola nga ndenge bakina kokunda bato na pe yebake un jour pe bakokunda ndenge yo nokola ka bato na baka un jour malédiction de bandara de première génération jusqu'à quatrième génération azanzamba pinira ka bato azanzamba linga bata mabete bible so bete ba juste ba ko posséder pays mais les méchants seront retranchés c'est le temps déjà tout ça la bola enfin que lobby comme on a vu comme mabuka bomo non tout ça la mabelo bito ki na le faire alors c'est ka bandoki sani bandoki nyonso ndo boza bobo fungula miso boyo kangai na ko dévoiler bino po bokata misala wana bosala ngotro c'est ka bandoki sani ndoki ayena mission ya ko porter bonheur na vie ya mutu te mais ya ko mema destruction alors mutu nyonso ata mwana na yo ata mutu nyonso azala na semence ki ndoki lo lenge yo lala kana na yo lenge yo lala ya lala ka eza différent bandoki tam balala tout droit le roi mutakufu Voilà bandoki. Wala bandoki. Bazoyo kanga bayebi. Babi mwana ya keko kundula so secret na biso ne. Tikana lobela yo. Ba nde bayebi ke mwana yo akoti lisusu na kana biso ndenge ni na kobebisa misala na biso ngate nzambe na mutawobesa misala na bino. Parce que nga na osala nga musala na simple ouvrier. Na na pouvoir te mais oya sakati nga sana pouvoir kolega ya bino. Mwana na bokote mwana ki avantier. Na poto sana mituka awo kemba. Na poto kenda ka poto awo lala na machiti. Vino mo za ya passe mais o me maka destruction na ba fia ba ndoki tanga lalaka ndoki alalaka tout na posa kufi position na laleli ya tout droit akobima mo tanga mutakufa respect ya mutebimaka tanga kobima akomaka na forme ya lima siko tanga kobima posetikali esprit na ebimi il faut ebima na forme ya lima na simana yango il faut la tanzoto ya nyama ya liboso balinataka nyoka forme ya nyoka banyoka nyonso te serpent cobra bayebi na bato ba Waso qui a lali à volume bimi a mis la forme à nyoka. Cobra nyonso comme nyoka msuto cobra. Pourquoi cobra? Cobra parce que cobra kana kana makasi wasu ko bakendaka abimi na forme cobra aketi esika ya muto yo soit bosala kine débat surtout bino bosala ka ba débat attention papa bato bosala ka na bango ba débat na mapango bisika botekaka oyebi ete tango sali débat kana wana yeba ke yo ki olala ye na kana na esike tokokuta no na butu akoya na forme ya cobra tango oya na cobra akoya ko kebisa yo yango mona ke na sala ki débat na muto na mena moni aye na butu ko menacer ngai aye pena yo mona ndoto mena réalité spiritualité ayaki na ndako na yo na forme ya cobra ayako kebisa attention ça va vanti so continuer soit makambo no ko teza ya yote soko meki ba vanti ce qui a na kana makasa beto venin tango beto venin bomio so ta tikolo malade soko tikolo malade c'est ta tikolo pauvreté abebisi misala na alors kaka ndenga la na position tout droit na tanga bimaka abimi na forme ndeki babimaka na forme ndeki elima abimi na forme elima sur forme nyama azu forme nde ya ndeki siko bato bakenda kana ndeki bo bazoyo kanga ata ba baza na Congo ata tina ba poto baza akenda poto me bimaka baza akenda poto me kindoki atikati abimi na forme ya ndeki pourquoi bato bakenda ka ba mission musika bandoki bakenda ka ba mission na États-Unis babimaka na forme ndeki tanga bimi na forme ndeki Voilà bandoki bakenda États-Unis ba auti Lubumbashi ko bomuto so ta ko loka na forme ndeki ndeko wana eko transformer avion automatiquement tanga kokoma na pays wana akozwa elongi ya proche
Au moins le roi que les États-Unis biso soki tolali bamba ya na tongo siko akokene na avion ake na forme approche mutu akenele mission bo solo la bien ne bo solo bongo soki ake na mission ko boma ya bomio soki ake na mission ko bebisa musala na bebisa musala na yo soki na mission ya ko kanga mbongo na ye na ana Congo. Donc dans ma sali bongo automatiquement 3h 4h il faut azonga. Il faut azonga. Ce quoi l'exi ba air wana zone. Ce quoi l'exi ba air na zone te liwa. Ce quoi l'exi automatiquement il faut monsieur sim et simba te 3h 4h il faut azonga. Ce quoi ba ndokyo yo oyo ba bima na forme ba nya. Elingolo bateke nya ona sa ndoki. Eza ba nya o lokola nya o eza na bokola ka nya onanga. Butu so ko kinya onanga kota. Mais siko ba niao batambolaka na bandaka batu butu balelaka wana na forme ya batu ba niao te ce sont des gens baza bato yo bato baza bandokyo basalaka bandokyo basalaka ba mission ya pembeni ya mission mo yimba lobeki ya niao na biso azolela niao eza kindoki tolela mpona chéri na bokisi ye te wana eza nzembo inspiration na sala o tolo basala makamba ya réalité ya spirituel o bitumbo to bundeza ya nzoto te. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Quand nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les précipitaux, contre les princes de ce monde ténèbres. Dans le verset 11, on dit au reste, revêtez-vous donc les armes de combat, afin que de lutter contre le reste du diable. Baniao, batamo, yango monaka, na buto, batamo na bandaka bato. Alors, bandoka pembeni, o basalaka ba mission na ba quartier. Akotambola pourquoi a matina ndake pese facilité ko sa nini. OK, tango alela nya wana azoloka, tango alela bongo acha malade, tango alela bongo acha ba freinage chic. Siko ba ndokyo bakenda na forme ba mpuku. Baza ba ndokyo bazwaka ba projet bato. Ndoki mpuku moko boya koti na ndako a déranger otambola butu. Masolo nyonso bino bo solola. Ba caméra. Voilà mpoko. Wana ba mpoko bandoke bakena na forme ba mpoko. Ba caméra. Pona ko so ba information ya ba via bato komema bango wapi na hotel na bango. Bandoke ba yaka na forme ba bitseko. Bandako ezaka na ba bitseko ebele. Eza ba soda ba mela makila. Parce que na monde wana ba na posa maki ya makila. Bitseko wana ba mela makila. Bazoki na ngoko na monde na ngozo mona ba yango mona ndako bimba. Bitio que c'est la gâté ata bo pomper ba ki c'est aussi la té parce que bazana ba mission baza wana siko bandokyo o ba kenaka na ba mbwa ba za mingi ba sopera mingi wa na ba wenzi na ba balabala tangu abimi ne lima abimi azun zoto parce que esprit pona ko s'opérer malamu na monde na biso ba vivant esenga kela taka nzoto yango moni Christ po ya ko sauver biso alata ki nzoto yango moni Satan po ya ko séduire mutu alata ki nzoto nani ya nyoka donc esprit pona ko s'opérer na monde ba vivant esenga lata nzoto alors bandoti nde bazabo pona ko s'opérer ba ki na deuxième monde balata ka nzoto ya nyama donc yango zo mona bato d'araignée ezaka ba antenne ya ba communication et même la pauvreté et même la échec siko ba ndoke ba kenaka na ba forme ba mbwa tanga bimi na lupango wana moi de ça muka limwe et permettre ye akota salami mission siko tanga bayak première et sikala bango ba kina ko sala ba mission ezab na cimetière wala bambwa wa bandoki tant balati banzota banyama wana na tangeli wana première esika bandoki bakina kosala émission papa journaliste eza na cimetière. Pourquoi na cimetière milimo ya batebele vandu wana soki aza na posa bomo rapide akino koluka mutu moko akufa na kanda esi moko ya kanda mutu moko boye akufa ka mort subite moni bato bakufa na ba mort subite bakendaka na kanda bato bakufa na ba accident bakendaka na bakanda bato bakufa ka âge na ye batiele poison donc âge mikolo na esilité au quartier donc bakendaka na kanda siko bango bakendaka na cimetière a invoquer esprit wana atinde esprit wana kino kosala mission donc ako bomo mbalama ko pou mbalama tant esprit wana kozonga ye moko kozonga na cimetière siko bisika bakendaka koloka basala ba transformation au moment tant que Christ a mataki na Pierre
naja na ngomba asala ni achat transfiguration salamaki cha changement ngamoko boye nzamba fungo makamona robeza nzamba fungo nga misu nzamba fungo misu nzamba fungo nga misu tango to bande ministère sikana yebaka te to sala bana mako délivrance bandoki yana le na lala na bango na église bible na su bible na sotise bango oh naso boko sala nzamba sani ni alaxanga papa dalke oh to mona kana ba film en Nigeria oh to mona kana ba théâtre c'est la réalité moi na wana ya 12 ans na leki na ye ya 10 ans to lala na bango na lala mpanzi bango balali mpanzi oh na loba oh pena ya boyi to comme vers 0 heure na mona muto abima moi na 12 ans comme lokola mama mobimba abimi elongné transformé ba tie bango lokola ba couleur pembe a comme vampire abimi na debana tanga abima na se zela wana vision wana bonzamba talisanga ngana la nzamba la sa tala bato laleli bango makamba basosa tala nzambo tsoko sala nzambe na bosolo atelo ke bomba makinde nzamba la sa tango sala nzambe na bosolo atoza mwana muke nzamba la sa zambala kisanga ndenge ni le monde ne s'opéra na zo grâce à komona yango et pour pe ngai soki na za na église na kamba prière na lobanga na bango clair toyebani tika muta bonde la sinon te na kobimisa yo parce que geste ne so babeta na yebi na za ndokite mena na zo ki grâce na komona misana na bango papa da tango azobima mwana na tango azobima mwana dusa komi lokola mama pendant que obima na bi zela fusée avec kosa au monde ba bombe ba beta na satade ya risi vitesse za mki ouwa na sutu kapele kina lisusu abimi mata ba abima bongo possession tikala nzoto la possession tikala mulimo zosani ebim tam na ke bongo na munisiko tata mwasi na bonga utaka ngola awazela bongo na porte simano ba muni menace leki bazwa nzete ba walanda nga babeta na bomba mawa nzamba amu rido kaka ya pembe na simano ba mona ngate ba mona ngate rido kaka ya pembe ba mona ngate siko monde na cimetière yango monaka na hôpital tongo moki mutake mama na amona mutu na ba monaka vérité ba monaka vraiment bato na cimetière ba obenge esprit mutu wana tanga koya na hôpital soka linga zo esprit mutu abenge 3 fois abenge na kombo na ye azimuli mona sanini aki tanga ke bongo na bakisa la fête ba omela bakutana ba cimetière bakutana na ba four bakutana na ba saba nzete bakutana ba ndako bienté dans monde moko mystique monde moko ezaka baki ndokutana ba bisika bienté pourquoi parce que yubisika zo mona bienté yango bango ba mona ngo bien ndoto ova na ndako eza na humidité eza na mai bino bo buyo kele mawa mais ye moka ibike ndako na buté ko maka château plat ndako na buté ko maka maison blanche da ba se déformaka da forme ba ko maka wana ba changeaka forme siko mosko ndenga la tout droit bongo boko sana na bino te papa la mokaso papa la mokaka 8h papa la mokate 10h papa la mokate bobeta beta bo ninga na te soit misa kenda kikuna akikuta na force contre force bakangaki soit nzambe intervenir mutu na ye siko tango aye na mission asala mabe soki mutu ana zana nzambe te ana facilité ko sala mission abomi mutu ana soit akangi mutu ana mais siko soko okuta na mutu ana zana nzambe mutu ana o défendre te nzambe ne mutu o défendre l'homme de Dieu ucho lobelo mo très capital analandi o lobi keno soki bomoni mutu azo ya lisuta OK akangambia force contre force ekangi to a mission mo a échoué ya monde atikali kuna mais il y a aussi des musiciens au bakufa na pongi na ebito soko yeba bango ala libo ala mukita ki ya ba musiciens bakufa na pongi ba ezara bakinda rosa ba service wana teto ba service wana bakinda oh ba musiciens bakufa na pongi zala maison ya koti nesi mission tellement bo na ebiso yebi okufa na pongi Pepe Kala kufa na pongi ando samela makari siko liwani pongi wanga kufa na pongi ye liwana ye zalaki ta no lo ba Pepe Kala na oso nsena ma bando tala loki koya na yoti posako ye na buto okuta Yesu masia kati nanga na yoko bebi sate mena lo bana bino repentez-vous car le royaume de Dieu est proche de nous. C'est l'état ya kozwa bomo ya kopesa ngo pa Yesu masia mondo bino bozana eza mona normalité na ok poto bebi si musala mwana yo
kotoyo voilà somelo lupango asomelo lupango ezate OK poto ke bebisa makama batongo mona mabala batebele misala batebele makana batebele na pote bimarate bakanango a ezana kisasa bakanango a ezana kisasa bakanango awa ezana kisasa siko tango kya bimaka ceux qui papa la mokaka 8h 10h papa la mokate 9h papa la mokate bon mekana binoko nokotie na morketi ceux qui botie na morke et que tanga koya aza suni sikate mulimo ne komi kotelengana mulimo na pandeke bando kotelengana yango monaka bibemba bongo e bimisaka koswana bibemba bongo e bimisaka bitumba bibemba bongo ezaka compliqué parce que babimisaka kate donc abando ko sala tout ko zonga na famille pour abando ko tia trouble parce que kuna na réunion na bango awaza ne sikate comme esclave bon maltraité donc bando ko utiliser na ba mission siko ceux qui batindi ndoki mission ndoki mambo na loba na ko sato boyebi c'est que OK toi facile dans ndoki c'est que musicien wana ndo chuba ke pepe kala kufana poni ça veut dire que non yep esprit na eza et comme esclave c'est que na mission mokondo akenda ka mission sala wala pepe kala akenda ka mission sala pour na ma album na ma ba conseil na nde jour la muka e kokaka suko moi saba abangaka ata la chip ayoka pour 3 jours na la muka mais ba ko batongo ti ba 12 mbala la muka te nde sala ko ba ba memaka na hôpital yango mona mwana lelaka eza mama ba markari be église na bomba kota ben kaka wana c'est moi c'est mutabomisa moi c'est mutabomisa parce que ayeno ko tikina mo na mo ke rapide ba ope ba bomisa ba papa na bango papa lalaka kufa ka ba ndoki papa lalaka kufa pourquoi ake miso kuna bakangie ake miso kuna kutana moto nzambe l'état zozo ngabore reta tango ya nzoto bo déplacer corps te position lalelaki position d'occasion la balala position ku il faut azonga na position wana ceux qui vont déplacer corps bo kena na mort bona essayer kwenda ka moto siko ndoki soka ke mise simbité oyo basala boni babeta ka bango na fimba nyoka batiaka bango na katikata mai donc soka ke mise simbité bako beta ye kuneza monda la rara nyoka kasi tiza nyoka mingi nyoka za nyama moko za risé aza risé aza facile d'esprit kotaka para ye tant tout le monde na même si na pokori baloba les serpents anciens les diables les dragons Satan image à Satan donc ceux qui noki bolandanga papa dadi za makasi ponga ta boya bakutanga na présence nzambe be ba okute pe na fi de prière parce que balinga makambo te yango pasteur na sasala séminaire ko développer ba seka ba ndoki bitumbe ya makasi moi pena bato boya te menace na kiti boy balinga délivrance te tango sala mission nga zala makasi na vie de prière tango sala mission nga ba seka o mama bitumba eza bandoki baza na kanda ate oza na kanda bosala ngeloko moko te parce que yeso ngono te ya alonga bino na ngombo ya Golgotha botika to ana 21 siècle to asuna makama mulili te to komana mambo ya pole Yesu saya Yesu si aya ata bandoki ba na poto ba oba kina obesa ba misa na poto okopona te mikande bima te ba ya na forme ndeke ba coopérer na ndenga camarade obeta masolo na ozela mikanda bango kuna bakesa la opération na bango baki kuna pa mindele ba pesi mukanda mundele sa pesa mukanda ye kota pandela ona kisasa mundele sa pesa mukanda sa pandela ona Afrique yango soki ba ke mise simbité ba beta ka bato yango mona ba mbongo ba tebele ba pechu wana mi balwana tata mosi na bango utaka na ngola aya ko sopera musala munan moi ça pasteur yango tano ba ke ko sala pasteur esa okota lola ti tala et là ba tebele ba te ya biso ate ya ka il fait des miracles mais ana sema sa ngindo ginaye tala confession et puis ça va na mutunyo c'était tala yo kalisia ko sala confession au proverbe chapitre 28 le verset 13 Bible soba celui qui cache ses transactions ne prospère point mais celui qui les avoue et de laisser obtient les miséricordes yo kalisia pesa mutunyo et puis ça mutunyo c'était et puis ça mutunyo c'était et puis ça mutunyo c'était
Et puis ça vraiment mon tournion sauté. Et puis ça mon tournion sauté. Et là on va passer monsieur Bateyaka. Azana kata kindoki. A freiner église, moi ça passer ndoki. Ya uta Angola, aya obebisa misala batu nyonso basungaka bana wana na kisasa. Yo papa, yana mutu mususu aza na poto akenda poto mais azana ndoka ya kosopera ka mission na kisasa. Oh basa. Bazebele, to sala ba délivrance. Yaya na poto pasteur, yaya pasteur. Pasteur, moi ça pasteur, ateyaka. Na Londres. Mais à côté na nzota bande kona tilisaka, ba fia bande kona. Donc abima auta poto ese pota la ke mutaza semence auta poto soutenir bango tanga ya turu apesa bango niko na téléphone lokote chaki na zonga da compte katana. Donc monde moko bizarre baza bato oyo un correcteur 13 11 jours ba se dexer lokola ba porte nzambe mais bana bango nzambe. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Le première partie, ils a to continuons le to suki na awa to suki na la première partie. Monsieur Zouya Tosuka, to continue to côté sur approfondir. Ils ont combien d'épisodes déjà? L'épisode des belé. Les belé, hein. Belé. C'est que le révélation. Bon, révélation dans Tosuki awa et puis deuxième épisode Toya pour notre ça toujours ba c'est clair bando qui va bi ton aux Holanda boy et puis ça bi sur force et reprier trop dans la bonne délit l'homme de démon de la fin du mois contact sur pour ça contacter par rapport à ma molobi et moi je pas kuta na nango et ba te belé ba kuta na ba famille partout dans le monde so ba zo contact pour nous la ba prier ba cause ondeni numéro na ngasa plus CD 143 84 71 75 368 plus CD 143 84 71 304 pardon plus c'est 243 84 71 75 368. OK, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokoya. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Moko pour la confiance au PC. Je dis aussi un grand merci à Jéhoazaki Asi ma caméra Alain Kaka Lobo Kanzambe bafwa bachala vie d'ami Kole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Shalom peuple de Dieu. Mbote batata na ba maman. Vous avez révélé, c'est la vôtre. La princesse de l'éternel Maman Tiffany Moko. Rendez-vous à ne pas manquer le 26 mars à partir de 16h juste. L'Éternel fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. L'invité du moment, le pasteur Joseph. Boltuna qui va question, peut boltuna va question. Mingi bo bata manasima WhatsApp. Alors, apesi biso vraiment tango po été à solo la na bino face à face. Na chaîne Abisso le Nazérien avec la princesse de l'Éternel Maman Tiffany Moko. Ba question au comment que Maman Tiffany a posé te bokolo ba mingi yango to lobi na bino été le 26 mars donc samedi 26 mars. Ba question nyonso zo tuna na sima. Oh parfois to tuna ki pété. Yaka ko tuna yango yo moko e kozala en direct. Dieu est notre Père, il est le roi des rois et nous ses enfants nous sommes des princes et des princesses. Bon on bande ko États-Unis même bande ko ya Europe. Ba maman monsieur à Paris. Ba air to calculer yango malam. La pensée était tout ça là un débat avec d'autres pasteurs. Mais il y en a aussi parmi vous qui ont appelé bon non, on n'a pas besoin du débat. Et le commission tout a besoin que l'enseignement coule, mais surtout on a des questions à poser. Voilà, l'occasion vous est accordée. Donc, tous en a été bêta li solo, tinda SMS. Olingo yeba. Na émission tozo ko lobela sur le kimbangisme. Si je autolobelité ko tuna yangote. Le samedi 26 mars de cette année, nous allons ensemble à partir de 16h juste jusqu'à X temps. Na kati ya programme Oyo, toko loué ba instrument, toko loué sika, toko loué boye et ko senga pe mo mike ezala. Voilà. Donc ce qu'on contribue pour l'avancement mon salaire tata Simon Kimbangu na banda nzambe na biso akotika la kobosa na yote numéro de contact et sika boko kotinda moi M-Pesa moi Orange Money et soutenir mon salaire Oyo. To utaki na likamboteli papa Simon Kimbangu ya 1921. Alors to silisi papa Simon Kimbangu kiangani. Mituna na biso to kotuna eza la cadre miki sur le plan historique. Bon, d'abord. Alors, venez avec votre question. Vous allez préparer au Kolanabiso en direct. Nango na kobeta c'était noté bien. Makasité bokolimbisa. Tozoya pona bitumbate, oya tuna ba question o ekokitisa batote. Ozoya te tumba. Tuna question pour été émission ezala kimia. Ko fingate koloba mabete. Et j'annonce déjà
que ba débit à ba live wana ils ont prouvé que les Nazériens ils ont à la tendance d'une vraie chaîne de radio et de télévision nationale, pourquoi pas internationale. Merci mingi na koyebete bayo neso bakosangana na émission mokolo wana bazali bana ya Nzambe. Parce qu'il faut étoile montante du nom de Tiffany Mokwa et qui est vraiment liboso. Biso ba Congolais de photos za Kanango, ceux qui drapeau ils ont ma tendance to kitana se mete et longo na Nzambe tata ki mbango to biso to kende liboso. À partir de 16h, nous en live direct sur l'équimbangisme. Tuna mutuna oyo omona kezo ko compliqué yo oyo nzamba ko tchakat na biso yango tokoloba totikeli yo tata maman jeune garçon jeune frère pasteur évêque évangéliste docteur prophète. Voilà l'occasion parce que lelo mingi tozolo bela tata Kimbangu Simon Kimbangu peut-être aussi votre apport sera le bienvenu dans cette œuvre. Ce qui coloise masi azongité le 26 na BTCT 26 mars na 16h juste Betel Solo. Aussi le Sibongo na komba tata mwana molimo centre. Amen. Ciao. Merci. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo mabenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pe